Moi, je connais belé. Non, je connais belé. C'est un gomigo. De Colbert Moneka, lelo na poko lelo peuple congolais basenga kito ya bayo bakoyoka maimons ba penza bosembo ko émission senga ka bongo. Toyoka ki keyo bakangi yo na bana na yo mais kokamwa ke moto bakangi nde tozo sowa na yi. De Colbert Moneka tokoy kozwa o éclairer opinion ya mboka Congo pe ya libanda ya mboka nini oyo maleka ki penza pona makambo elekanaki mokolo ya poso sengeli koyeba te marche wana esalemaki mpona solidarité na bandeko na biso ya Beni na Lubero. Toyebi ke kuna depuis déjà mbula mobimba baza koboma bato bazokotela bato na bandako mais bazoyebisa biso mpe ke armée na biso eza sur place mpona kobundisa soki ba ADF na lu mais kobomango ezosila kaka te nde bana Kisasa balobaki non esengeli tolakisa mawa oyo toza nango mpona bandeko ya Beni mpe mpo bato ebele bazoyeba te makambo ezoleka na kuna na Beni mpo awa kote ya information to na bamedia tozomona mpe information mpenza te concernant makambo ezoleka na Beni so tali mpe kote gouvernement eloko moko ezolobama te tozomona makambo mingi nde na ba réseaux sociaux na ba internet nde sikoyo elamusi bato bana Kisasa babongisaki marche mpona mokolo ya poso mikanda etindamaki na hôtel de ville ndenge esengeli. Est-ce que boyebi ke bokokotana na bango bino soki boprogramme eloko bango nanu bapesi bino ndingisa te bino si bobimi na nzela yango wana nde autorité ya ville azoreproche na bino boposant te soki autorité ya ville alobi ndenge wana elakisi ke autorité ya ville azolinga koaplike mibeko ya leta te mpo mobeko ya leta oyo eza kokonza makambo lokola bamanifestation kotambola to baréunion publique elobi boye moto ya koorganize esengeli akomela Buramatari na awa na Kisasa okomela hôtel de ville oinforme ye voilà toza koorganize Lusongolo soki eza marche tokolongwa na point Songolo po tokoma ti na esika oyo bokoyebisa bango mpe sikoyo hôtel de ville ye nde soki amoni ete moyen marche esalema te mpona ntan mosusu aza na nombre ya bapolisier ekoki te mpona koakompagne bino to amoni ke situation moko eza kati na ville oyo esengeli bato batambola te ye aokomela bino po ayebisa bino bon moyen to encadre bino mbala oyo eza te mpona raison boye mosusu bon bobongisa mpona date mosusu na kana biso jusque vendredi soir na ba 19h organisateur azalaki en contact na hôtel de ville à travers directeur à cabinet à gouverneur à travers ministre provincial oyo ya intérieur déjà basengaki biso na ntongo ke tochange tomodifie itinéraire po itinéraire ezalaki totambola à partir ya échangeur alimité ti na hôtel à gouvernement oyo babengaka ndako ya mayele hôtel de ville alobi non Gombe ekomi zone rouge bayesi ete bato bayoso osala marche te na kati ya commune ya Gombe donc esengeli bosukisa pembeni ya palais du peuple botangela baparticipant memo na bino soki baminute de silence bosala bongo délégation moko ya moke ekele otika memo na hôtel du gouvernement et puis na MONUSCO po MONUSCO mpe azolanda makambo nyonso depuis mercredi responsable ya droit de l'homme ya MONUSCO azalaki en contact na hôtel de ville azalaki en contact mpe na biso donc biso tondimaki nde balobaki bon na pokwa boyo ozwa mokanda mpo esengelaki totia précision wana kati na mokanda pokwa wana na 17h bake kozwa mokanda bato nyonso bakendeki moto moko azalaki te na hôtel de ville nde babenge basoli na organisateur ya bito mpo tinda moto lobi samedi na 8h ya ntongo
Mais malheureusement, na motongo sengela ka kinozwa mokando na 8h à Tombo yepe bakangaki. Sikoyo marche sengela ki banda na 10h. Ngamoko na komaki na échangeur na 9h40. Tango tunazo koma na échangeur na monique na remarqué que na mona dispositif moko te ya police na nzela pour toyebaka soki police a bongami pour accompagner bino au moins a stationné moi ba élément na nzela autant na komi na kuti pe monsieur Vidier Chimanga président ya Dynamique Congo Uni pour mokande salemaki na kombo ya Dynamique Congo Uni donc bangonde organisateur na ebisie a na mani sengeli o que de non échangeur au sola autant na colonel dispositif ni bazui pour ngana moni dispositif mon côté après son nom ba précision voilà to comme 9h45 monsieur Chimanga Kei tango ya Kei bana moko to moni ba policier na ba bouclier na mindukyo ebetaka ba gaz lacrymogène ba yewana alimbala moko babali ko kanga bato yemoko ebitant ba kanga bato ba kanga yo bakotino maboko na baposhe donc bakangi bato nyonso ngana yebisi bango te organisateur ake pa colonel atuna nanu ndenge nini dispositif moko eza te bino peso ebolingi bokota na mutuka po tokende tuna colonel bakoti 4 na mutuka na nga toke tant tokomi na échangeur tokaka bayebisi chauffeur pesa fungola mutuka tuni o toza bakangemi to toye kosolola na colonel te bobima na mutuka bakangi mutuka babotoli fungola bakotisi biso na bureau moko esika wana tokuti bato nyonso basila kokanga deja tant balingi babanda koverbalize ngai nde moto moko aye plus tard na oyebake ye mpe azalaki colonel po ye nde atambusaki mutuka oyo emema biso awa na Pekin ngai na président Chimanga na chauffeur ya président Chimanga tokomaki awa na Pekin na ba vers 11h siko interrogatoire ngamtu ba interroger moto asuka sisi na ba 18h siko major instructeur akosala rapport na colonel na mokonzi na ye po mokonzi na bango général Kanyama azalaki sur place te tango azongi alobi a mokonzi alobi il faut bovanda awa donc bolala awa bon problème eza te mais est-ce que sikoyo toza na droit na ata appel moko ya téléphone parce que basengi tant tozoya na kati ya mutuka basengi tokanga batelefone justement na moment wana ngai MONUSCO azalaki kobenga babi kata téléphone major instructeur andimi oui okoki kosala profil moko apesinga téléphone abi mais obenga nani obenga mwana to obenga mwasi nabi te nga na obenga général Bisengimana to général Kanyama ou bien administrateur général Calais abi te abi maintenant yo lobi mokonzi alobi tolala kane mokonzi okoki kopesa yo mitindo wana ekozala soit général Bisengimana soit général Kanyama soit administrateur général Calais ote tika ta mosu mokonzi azalaki na esika moko moyen à comprendre makambo bien ezalaki te na sala SMS na ba détail nyonso mais entre temps nani asala SMS yo te major asala SMS ok d'accord mais entre temps sengeli napesa bino tabio na maboko ya bato bakembelaka bakasho nde batobimi toke kote ya kasho wana basali non papa Albert tosolo na bosembo po moni makambo oyo akokanga bato esengeli peuple a comprendre yango parce que awa naza moto ya majorité te na moto opposition te ngai na mopanzi sango naye kosala mosala na ngai nalingi natuna na yo ntango bakangi bino babisi bino ke bolala wana bakangaki bino lokola banani
Mais ndeko Willy, pour ngape nazo comprendre te logique wana. Puisque pour okanga mutu, c'est d'abord que infraction ezala. Mais wapi infraction, puisque de un, ndenge mibeko alete eloba, nyonso wana tolandaki, organisateur basalaki ndenge mibeko aleta. Esika moko te bobukaki mibeko aleta. Eseloko moko te, esika moko te. Ya mibale bokangi bato, marche ebanda ekutu nano te. Bokoka même koyebisa bato a te toyebi makambo wana te bokende tobande bato bazonge na bango na bandako ole kutu bo disperser bato bino bokangi bato mbala moko poni nsima nde bapolisier bango moko bapesaki mwa bainformation misusu ndenge mwa baagent misusu ya sécurité bayaki depuis 4h30 du matin po bayebisi bango non manifestation moko elingi esalema wa esengeli tokanga bato wana. Donc omoni que tokoloba bacentre ya décision ekomi ntan mosusu ebele coordination moko eza te hôtel de ville mpe apesi mokanda moko te oyo interdire manifestation ti lelo tozoloba mokanda oyo interdire manifestation wana eza te moni sikoyo ntango bamemi biso kote ya kasho basali mokanda oyo babenga mpe procès verbal de saisie de prévenu. Alors bakolo kasho basali biso d'abord mwa proposition mpo tokota kasho te tovanda na bureau mais tozalaki mpe na eloko moko akosatisfaire bango te finalement bayo okotisa biso na kasho tolongoli baimo ebile ezala bolongola bakete baceinture bakutu basenge nalongola na bachaussette tokoti na kasho wana baparticipant kuna na bana yanga misato bon bakoti bango na kasho kuna na échangeur nzambe mpe alalaka te ntango tokoti na kasho na kati ya kasho ezalaki mpe ngonga ya losambo donc tosangani kaka na bandeko wana na kati ya kasho na yo moko ebi molunge ya bakasho na biso awa tokoti mpe na losambo mpe na ngonga moko après 45 minutes tokoki mpe allez monsieur Moleka, monsieur Timanga, monsieur Marshal obima mokonzi alobi totika bino mpe bokende na major mpona kobimisa bato oyo bakangaki na échangeur. Esengeli mpe koyeba ke ntango nyonso wana banda ntongo MONUSCO azolanda situation moto moko azolanda situation na échangeur moto mosusu azolanda situation awa na Pekin bandeko na biso mpe bakongolais mokili mobimba babande deja kotomboka kotia makelele na niveau ya bareseau sociaux mpe bandeko misusu ezala ya bandenge nyonso babandai mpe kosala lokola mwa kobenga koluka kosinforme na niveau ya bakonzi yango ya polise soki likambo nini nangi mpe nazwa libaku mpona kopesa bango merci mingi mais omoni eloko eza mutu na kati wana ndeko Willy ce n'est pas tellement bon bakangi biso koti biso na kasho bien sûr eza pasi tout ça mais eza comparable te na makambo oyo bandeko ya Beni baza kosouffrir mpona nini gouvernement oyo de un ezosala eloko te mpona kosilisa likambo ya Beni ya mibale ezopekisa meme bakongolais bayoka mawa to balakisa mawa na bango mpona bandeko ya Beni. Bon, même agent de l'ordre moko a posé la question mais bino boza bato ya kisasa makambo wana ya Beni etali bino na nini eza na esprit moko oyo elingi ke bino bato ya west bokipe makambo ya est te o congolais aboyi bokabwani wana même maréchal Mobutu oyo bazoloba ye le plus grand dictateur na Afrique soki nini mais asalaki monso mpo asangisa bakongolais tozala kaka mboka moko mpona nini sikoyo bazolinga te bato ya west
s'intéresser na makambo ya est biso toyebi makambo wana te, congolais de l'ouest, congolais de l'est, congolais du nord toyebi makambo wana te. Mais sika wa marche wa annulé ekosala masusu te te marche ekosalema, marche ekosalema, marche ekosalema. Parce que eza marche lokwa tolobaka na lopoto ya compassion. Eza marche ndeko wili, eza marche ya compassion oyo d'abord eza marche ya baparti politique te, eza marche ya bacongolais. Soki na niveau politique oza moto ya pouvoir to moto ya opposition to société civile, à partir du moment oza na mawa mpona bandeko na yo ya Beni, Lubero et bientôt ya Ituri, po makambo yango ekoti mpe na Ituri, esengeli oya tosangana po tosala marche wana. Et puis marche wana eza kaka étape ya liboso po nayebi si yo eloko epesi nga mpenza courage mingi, namoni ndenge bana na biso basengage na likambo oyo ya bandeko na bango ya Beni. Bango moko babandi deja kosorganize mpona kosangisa bakisi, batindi ba message na ba internet, bato ebele basi babandi korépondre bango mpona kotinda bakisi, basangisa bakisi wana batindela bandeko ya Beni. Omoni po tomesana mingi na mboka na biso soki ba problème to ba catastrophe humanitaire esalemi kaka ba ONG ya mindele eyaka kosunga, eyaka na bulangiti, eyaka na biloko kolia, nde ba bilenge bango moko babi te mbala oyo esengeli biso moko tokamata makambo oyo en charge. Biso moko totala nanu oyo tokoki kosala mpona bandeko na biso mpe ezala bato ya Beni baza kobenga ka lobi nga moko nazwi baapel ebele. Omoni moto moko kutu alobi na organisateur po organisateur mezotimanga aza muluba. Tuka tosepeli toyebaki te ke muluba akoki kosinteresse na makambo ya Beni. Donc omoni likambo balingi bakotisa biso na mutu eza lisusu batribalisme wana to barégionalisme wana. Nde likambo wana biso totelemeli yango bakongolais nyonso oyo eza likambo oyo etali positionnement politique te, mais oyo ezosalema na Beni ndeko wili totala wa malamu mpo lobi te ekosalema na Kisasa. Nayebi te soki oyebi su ndeko Didier Bongeya oyo aza militant ya UDPS oyo na 2006 na manifestation moko loboko ne ekatanaki na misapi ya loboko mosusu mpo abombaki elongi mpo babetelaki ye gaz lacrymogène, abombaki elongi boye e grenade wana ekataki loboko. Ndeko Didier azalaki mpe na marche wana bakangaki ye, agent de l'ordre moko alobi bon yo lokola maboko esi ekatani boye tokata mpe lokolo na batramotina tozeisaki mpo otika makambo malamu. Esprit ya okata bato maboko makolo ekoti mpe deja na Kisasa. Soki totelemeli makambo ya Beni te, makambo wana ekopomela biso mpe na Kisasa. Ndeko Albert Moleka tokokoma masolo mabiso, donc peuple congolais va comprendre que marche au Bini pour ça les marche moko ya kimia pour compatir na ba makambo ko sama na Beni na bandeko ba na Beni, mais marche ya kimia po même ba aveugle oni association ya ba aveugle bazalaka na masina kuna bango pe bazalaki koya na marche. Bango pe balingaki balakisama wana bango mpona bandeko na bango ya Beni bandikape pe bazalaki koya. Donc bato nyonso eza likambo etali congolais nyonso, eza likambo te oyo keo tozongoka lokola problème politique, eza problème politique te, eza problème oyo baza koboma bacongolais, baza koterrorize bacongolais po bakima batika bamboka na bango mpe bato misusu baya kovanda wana. Réalité ya Beni yango wana. Voilà, Albert Moleka, Cour suprême, un cour constitutionnelle et éclairé. Et talisi na miso ya bato. Bango talisi na lolenge na bango, na maele ma bango, makambo matali, l'article nyonso tout
tia kokoso bango na interprétation na bango lokwa balobaka na lopoto bango batalisi ke mokonzi ya mboka ye akoki ne kotikala na pouvoir ti mokolo mokonzi mosusu akokota oyo bakoelire na voie ya baélection yo lokola si tosolola na yo mwa eleki ebele mpona matali masolo matali baélection cour suprême elobi mabanzo mayo bazali nini pardon cour constitutionnelle elobi libanzo ezali ndeko wili nga na tangi arrêt ya cour constitutionnelle alobi président oyo azali en fonction akotikala en fonction jusqu'à l'installation définitive du nouveau président élu. Ndenge pe constitution elobi cour constitutionnelle na maele na ye abakisi ete a rappelé que bango nde bakokonstate soki empêchement définitif ezali mpona président de la République. Je crois donc cour constitutionnelle mpona nga na ndenge na tangi ukanda wana cour constitutionnelle azalaki na pouvoir moko te ya koloba likambo contre la constitution pe balobi likambo te contre la constitution na mwa bafalase baluki na nzela nyonso yaloba bon mpona continuité de l'état invoqué article 69. Or article wana elobi nini? Article wana elobi président de la République na cadre ya mosala ne ya okunda mboka akoutiliser arbitrage mpona koassure continuité ya l'état. Arbitrage ezala nini? Ezala ministre ezala na ka ya président okozala na département mibale to ministère mibale oyo bazoyokana te mpona likambo moko boye. Et comme bazoyokana te situation ekomi bloquée pour par exemple projet wana ekende liboso président nde akoarbitre aosala arbitrage akata likambo noki po ete makambo esalema mpona continuité ya l'état. Article wana elobi te ke président akoki kovanda ti élection ya président mosusu parce que soki cour constitutionnelle aloba ndenge wana elo totuna bon mais soki président akotikala jusque élection jusque nouveau président amonana mais wana nouveau président wana amonana quand président ngo avanda combien de temps 6 mois 1 an 10 ans 20 ans totie mokolo okufa. Donc cour constitutionnelle azwaki moyen ya koloba likambo mosusu te par rapport na constitution. Intention ezalaki et puis tobosana te que omoni badéputé oyo basalaki saisine wana ya cour constitutionnelle bazali mpe na souci oyo ya bango moko balingi bango mpe bazala rassuré que après le 19 décembre mpona bango problème ya kovanda na bakiti na bango eza te. Des cours constitutionnels a rappelé bango article 103 mpona badéputé na article 105 mpona basénateur bino constitution eloba bino boza wana en place jusqu'à ce que parlement mosusu ekota donc bino bozala bino calme biso cour constitutionnel nde tokoconstate mpe tokodéclare indisposition ya président de la république eza pouvoir nde ya biso cour constitutionnel. Lelo ndeko Kodjo ye pa kobunda po makambo ma élection et kenda liboso a consultaki apati sekedi oyo osalaki na ye mwa mikolo mais kasi lelo etalisi déjà que élection na mbulo 2016 ekozala te pamba te seni yango moko pe lobi kelali moyen te mbongo ya te gouvernement ezopesa mbongo te po tosala élection ntango ekomi na problème mbongo ezali te mais bino sika bondima kaka bokwinga dialogue comme ça tosolola mpe makambo yango masila eloko nini esilaka te. ndeko wili moni lingala wana oyo abondima kaka
problème ngana zanango eza na place wana bondima kaka tondima kaka nini toyaki hapana kondima kaka makambo te. Congo eza mboka oyo elingi démocratie ezwa misisa kati na Congo. Po nini? Po soki démocratie ezali, soki congolais nyonso amoni que bonsomi na ye ezali moto moko azotungisa ye te, akoki kosala mosala na ye, akoki kotinda bana ne na classe, akoki kosoigne nzoto ne malamu, nde mboka pe ekotombama na niveau ya ekonomi, nde mboka pe na biloko ebelo nzambe atie biso na se ya mabele, biloko wana ekoservir bakongolais. Mais kambo oyo toyokana kaka boya kaka omoni sikoyo ekomi nini leti lokola bakangai biso samedi nga naoki boyelo botia kaka wana boya kaka na dialogue te makambo wana nyonso eyaka na dialogue ekomi lokola solution moko miracle na makambo nyonso. Lobi bakoyo bengano na ndako olbano wili yaka kaka na dialogue tozelo solution te biso tolobi boye. Congo eza mboka ya banyama te oyebi ata na zamba koi na ngando bayebi mwa barèglement ezali moto na moto yebi l'heure akende ekomela mai, moto na moto yebi nyama oyo alandaka, même règlement ezali na kati ya zamba. Congo eza zamba te, eza mboka ya bato bazalaka na mibeko oyo esengeli etala et sécuriser droit bato nyonso. La question nanga mais pourquoi boza kolinga kolanda mibeko oyo ba congolais baponaki te? Pourquoi bozo luka ko contourner to ko violer constitution? Et puis pour na makambo matali ba élection. Non. C'est ni article 73 de la constitution. L'objet est seni et sengeli a bengisa ba congolais na maponami 90 jours avant mandat ya président de la République. Et si là, Pelikambouana, Cour constitutionnelle, a simbi yangote. Donc, si il faut totalande, c'est ni est-ce que yépe akobuka mibeko to akoto samibeko. Au calendrier au Seni abimisaki ya suka, déjà calendrier au ya février ya Bouleleki, la calendrier naïe, bon, élection présidentielle et vous allez convoquer le 27 novembre. Et kino lelo Seni abimisi calendrier mususu te. Donc ponanga Seni asi abimisaki calendrier, ils ont respecté le délai constitutionnel. Abimisaki calendrier. Oh, il n'y a pas dit que mbongo ekopé sa melaye. Mais Seni pas une bongo te. Akosani, c'est que le calendrier peut changer. De Albert Moleka. Alors, Ndeko Willy, Moni poto bima un peu na moi brouillard na moi mbonge wana esengeli Seni ye moko aloba ba vérité na ye, aloba ba vérité ya relation ya ye na pouvoir to ya ye na gouvernement. Pe to mona bon na bili na bino to mona kaka président Seni azoloba bon non gouvernement azopesa mbongo makambo ezokende malamu. Lobi aloba écoute voilà nini ya enrôlement et si ebandaki depuis février. Hein? Mais mbongo wana ngana yebi que gouvernement a déjà 2 mois de retard sur 20 millions wana engagement oyo azwaki epai ya Seni. Est-ce que Seni ayebi bino? Pourquoi bazo bomba makambo mosusu mais baya kaka koloba ah bon moyen tosala élection eza te non Seni aza wana te mpona koloba na bakongolais que moyen nasala élection eza te. Seni azawana pona kopesa calendrier ba voilà ngai na kosala boye pour mibeko à l'état et lobby na respecter ba délai songolo sikoyo gouvernement nde rôle na ye apesa ngambongo pona sala mosala na ngai. Le Albert Moleka to bando kine to bandi comme pratiquement pendant la sous émission na biso mais motuno ekoki ko 6 émission te potna que na tuno motuna ya kama matali ba mercenaire ya ndeko Moïse Katumbi pambate yango nde talisami na miso mabato ke ndeko Moïse Katumbi yende a dû ba mercenaire l'intention ya ko renverser pouvoir en place mais
ndeko Moïse Katumbi pe malade abimi libanda mboka mais toyoki ke si mandat provisoire ezaki surye mais na kotala mayemanso wana yo lokola moto amayele okotala ngo na liso nini mais ya liboso ndeko Willy boyeba l'état soki alingi azwa yo to akanga yo aza na bamoyen nyonso ya kozwa yo mpe ya kokanga yo yango wana na ndenge totambolaka ezala yo citoyen normal ezala biso bapersonnalité publique esengeli kosalaka attention mpona kopesa leta nzela te na makambo matali ndeko Moïse Katumbi leta alobi ke Moïse Katumbi akotisi bamercenaire esengeli leta nde akoprouve ke bato wana oyo soki bato bakotaki na Moïse Katumbi soki akotaki bato na Katanga soki bazalaki bamercenaire po définition ya mercenaire eza très précise soki leta akoki koprouve yango na tribunal bon wana ça va puisque toboyi impunité biso toza bapersonnalité politique toza na opposition mais noloba te batainga kaka mpo naza moto ya opposition te soki nasalaki mabe sengeli nga mpe napesa exemple nandima etumbu ya leta mais leta mpe esengeli atikala na kati ya solo moi leta soki akomi lokuta to soki akomi kokondole o makambo esika wana nde ekoénerve bato nyonso esika wana nde tozoriske tokota na basituation moko ya mobulu et puis selon mibeko na biso tant que baprouve yango te na tribunal ndeko Katumbi aza innocent nayoki mpe que même ye moko Moïse Katumbi azalaki brutalisé et esengaki bakende kosoigne ye et comme aza na bamoyen na ye mpe baavocat na ye basalaki makasi po ete procureur général parquet général endimaki akele même se faire soigner na étranger na Afrique du Sud mais eza mpe libaku toza kozwa mpona kosenga leta lokola bopesi nzela mpo Moïse Katumbi akende se faire soigner à l'étranger bopesa mpe nzela mpona badiomi ndongala mpona Christophe Ngoi na bandeko misusu oyo baza malade kati na prison oyo moyen se faire soigner awa eza te bopesa bango mpe nzela bakende se faire soigner à l'étranger il faut pas que cas ya Moïse Katumbi ezalaka moko spécial bato oyo baza na prison baza kobela est-ce que l'état otika bango bakufa na prison comme apesi déjà nzela na ndeko moko apesa mpe nzela mpona bandeko wana misusu ndeko Albert Moleka tokomi na suki émission na biso makambo ya kitoko eumelaka te na banzi opepono na mituna banso pamba te bato babengi babi boya mbai nano toyeba nini elekaki mpo bakanga ye na bana na ye tokomi na suka nalingi opesa iloba ya motema na bapeuple congolais bato nyonso bakotala biso baoyo bazali kondima yo ti lelo okoyebisa na bango nini naoyebisa na bango likambo ya Beni soki tozobundela yango mpe tolingi bakongolais nyonso babanda kolakisa mawa na bango mpona Beni ndenge tolobaki tout à l'heure oyo ezosalema na Beni ekoki mpe kosalema na mboka na yo ezala Kisasa ezala Matadi ezala Kenge oyo bato ya Beni bazovivre lobi ekokomela yo likambo soki bobeteli yango ntango te otika bato balala pongi bakozala surpris lelo tozoloba makambo ya élection epai makambo ya dialogue epai mais biloko wana nyonso ezala élection ezala badialogue mais ekosalema na ntina nini eza na ntina nini soki bazoboma bakongolais mpo batika mabele na bango mpo bapaya baya kokota lobi basala enrôlement mpona baélection mais kuna na Beni bakokende kokuta banani bakokende kokuta bakongolais bakoenrôle bakongolais te il faut totelemela likambo ya Beni mpo eza likambo oyo etali mabele na biso mpe esengeli boyeba bandeko ke
kobanga te kotelema pona mabele na yo po mabele eza eloko yo nzambe apesi yo po obatela soki obateli mabele na yo te oza na ntina moko te ya kovanda na kati ya mboka wana epuis nasepeli mpe mingi mpe na continue koencourage bajeune bilenge samedi bopesi exemple ya makasi exemple ya bolingo exemple ya sacrifice mpona mboka mpe ntango bilenge batelemaka na esprit wana ya sacrifice elakisi ke avenir na violence te na violence te ok d'accord na violence te na violence te bafuyaki bato nyonso bafuye na mituka bakuti ata kanifi te ata kutu tonga moko te oyo otonga chemise donc na violence te kaka na maloba kaka na baide soki moninga aza na pasi salisa ye po oyo mapasi na ye lelo lobi ekozala pasi na yo nzambe apambola apambola mpe yo papa Albert Moleka tokomi na suki émission na biso totondi yo botondi ndenge ondimaki tozwa ngonga oyo ya yo na masolo na banzi tosisaka te tokobaka kaka toki sujet mosusu d'actualité eza ndima tokoya kaka likambo te tolakisi na bato koza en bonne santé bana mpe bazali en bonne santé. Merci mingi la grande équipe technique ndeko Titi, merci ali na réalisation, merci na ndeko Jerez, ndeko Francis totondi bino botondi nde tokomi na suki émission ya pokwa lelo mpona bayebali kotala biso libanda ya mboka to na nzela ya singo tobengi ya internet totombeli bino mpe pokwa elamu tokokoba kaka kosala boye nde mosala na biso yango kimia na mabota